moto anda ko filme aza tina te MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote balandia MDG TV mafuta ya sika ye. Bandeko elobele so boyo ki yango boyebi bo comprendre bana mo ke nous émission kafu kafu elobele songi songi. Nzamba pambolela ngai bino moi c'est la grande dame. Na cadre ka actualité bandeko babolingo kande na zopisa bino ke ba émission osala les ebele me bangonga tellement tola ba mamususu osala. Bo partager la émission na biso. C'est aussi une façon pour encourager biso. Tant ba musalo to sala ezolanda mezo talema. Ça encourage mais soki ba vie ezate elembisaka. Oka tena sana autre chose parce que na osala émission ba olanda na bango te et décourageaka. Or boyebi ke to sala musala malamu ata soki toza parfait parce que perfection ezalaka nango te na mokili ya bato oyo mais sinon tozosala quand même effort tomekana ko communiquer bino kopesa bino message kopesa bino ba instruction et ko conscientiser pe ko conseiller et bandeko belé ba sepelaka. Alors moi c'est la grande dame mais bon la carbe émission d'autant que de choses aux banika rotala malamoro ya fina mosapi likez s'il vous plaît, likez et partagez. Bon activez cloche de façon qu'à chaque fois soki émission est bandi aux notifications. Bandeko toyebi et lo nini ezo le kanafi à papa chéri. Papa chéri o azali président. Il y a groupe musical na kombo ya Weringe BCBGA. Bon chic, bon chac. Et yende leader. Toyebi JBMP zam to représenter. Toyebi Moussani na salaka. Alors, suite ya ba mawa ebele en cascade tout autour na ye, na famille, na orchestre na ye,
et na famille na ye biologique et zinga na ye. En tout cas, et si c'était que ba makelele belé. Na ba makelele wana ba message prophétique bimaki de gauche à droite en disant que liwa eza kolanda pe ye moko. Et soki abongoli motema te ana mikolo ebele te 2025 a aussi sangote. Et que ye zongi ya luka basali na nzambe asala ndenge nini akende wapi. Lelo bomoni papa chéri na catholique. Et nzambe asunga biso. Nzambe asunga biso. C'est vrai lelo basuka ezala ya nzambe mais na ba réflexe na nga na oloba na suka eloko nini oyo ezo matangai na oloba ngona suka eloko nini oyo ezo matangai. Jiba décidé akena komona basango. Na catholique basalaka exorcisme. Ceux qui mutu azali poursuivi na ba esprit, ceux qui mutu azali tourmenté na ba esprit, parce que pour votre information par rapport ya ba message to kozwa na CC, moi ba tourment eza na vie ya ndeko azana kimia te to pazola la ponia malamu te bon ndenga lekine exorcisme certainement peut-être azui kimia si je peux dire je sais pas trop mais par rapport ya ba numu otozwaki ba mikolo utu koleka aba quelques semaines passées. Alors fala ki ndeko aluka lobiko et na koluka lobiko ngo na ebite na assume que na assume nini azui mosala na nzamba ya malong ya malamu te to ya bien te wa kokangola ye yango ke suka na catholique parce que pendant que je vous parle moi je connais un prophète to solo la ranaye très bien azapela ba message prophétique ya makasi a solo laki na kotanga kombote na moko ya bandeko na kati ya sentir papa chéri ayemba rapé son atangi kombo batien so royeba ye c'est parmi les anciens ya BCBG. Et azape moko ya bato o ba mekai pe ko pesa mo ba information mo ebele sur JBMpiana qui azana singamo na lokolo chaîne mo JBMpiana azana ngo la ta na lokolo et puis na loketo bato baza ba proche na ye ba yebi yango selon prophète wana ndinga yebisa ngai eza moko ya babiloko oyo et réclamer yepe na dépôt na délivrance na ye il suffit ko kata basinga wana et osunga ye mais est-il qu'il avait peur? C'est tout à fait normal. Hein? Yo kotinda wanganga par exemple ba pensionné ba injonction to pe ba biloko moko il faut ça là la tara singa bo sala bon là la mo kati singa sans ko zo prière sans délivrance sans bon sel mais oh kokate. Alors ba solo laki selon prophète on a ndinga yebisinga ba solo laki na JB. Et JB a tuna qui s'il faut asala nini. Selon les prophètes, il m'a dit que Aïbisaki JB a orienté mais na téléphone. Je ne sais pas pourquoi. JB voulait voir les prophètes face à face. Mais le prophète me dira que Aïbisaki JB a orienté na téléphone azana ba makambu akoye bisaye akosala. Et selon lui, Aïbisaki que non, il ne veut pas s'exposer. Lui le prophète aligné na ko s'exposer parce que pour na JB face à face, ils ont un risque belé pour lui les prophètes. Bon, je ne sais pas, bandeko, mutuna mutu, azana appel na azana intimité na azana mamuna na nzambi. Na ebi na ngate soki eza par rapport à nini ou encore c'est Dieu qui lui a dit de faire ça, je ne sais pas là, je ne peux pas trop commenter. Alors, na ebi te soki là en fait papa chéri n'était pas d'accord. Pour papa chéri, il y a na posa amon les prophètes en face. Alors, nandenge lelo ekomi akikomona basango bon déjà ba eko oyo ngai 2 semaines na sina so ki yango ke azoluka ke nokutana na père moko kombone kimi ngai parce que ba père bazala makaso bon na catholique tozalaka na ba abete mais c'est l'abbé il y a des pères ba père bazala plus que ba sang ba abbé bazala likolo ba abbé donc déjà tant moto yo tant OK pour koma sango durée ya ba étude et ya formation et autres ils allaient nasser par rapport à ba père ce qui ya kisango eza 8 ans par exemple ba père ba sala ata mso ba 11 ans ngana botami na famille catholique naza na oncle na ngai propre leki ya papa na nga mama moko papa moko aza sango
Donc, azala consacré na miso na wana na voyager na epotote. Je crois plus ou moins 2 ans avant na poto. Donc, aza curé na ville moko na RDC, ayebani na mboka na place azo samusa na ye. Donc, na yebi moi moke marambango. Et je connaissais des pères o babanda pe ko yepa na biso parce que koko na biso azaki ba papa oyo ba benga ba omba na ba papa mokambi ya ba catholique. Ba prière ba semaine ya ba semaine o ezala na ba quartier. Mon grand-père azaki moko mokambi o babanda pe ko salisa yango. Donc c'est un peu ça. Donc chez nous, ma grand-mère était maman légionnaire et pas na biso babato ba catholique ba noyera trop. De biso za ba chouchou ba enfant chéri de soto ke na paroisse ya mwanda wana to yebanaki na basango wana. Et babisika mususu ke no za na accès to kokota te nous on partait. Donc na yebi mwandambu ma bango ndenge e fonctionnaka. Alors JB abana ko luka père kombo ne kimingai et lelo obomoni et service ya délivrance na catholique basala moi en public te. Donc certainement cérémonie basi basalaki o bomoni de ba remettre chapelet ya protection parce que ça parmi babiloro o ba catholique ba pesa ka soki net que nous avons besoin ba prière to za na situation moko milimo en besoin troubler yo après ko bonde la pona yo ko bois kelo ba mai ko pelisa ba encens et autres parmi biloro ba pesa ba pesa yo chapelet ya protection ya ngona bomoni shibe mpena alati. Alors awa ngambo ezani ni tope problème ezani catholique basalaka exorcisme. Dans l'exorcisme eloko nini elekaka na exorcisme ezalaka négociation na milimo mabe pona bato bayebaka te bako négocier avec les esprits autant que se tourmenter yo. Ces esprits bakendaka te ba maîtrisera bango bako maîtriser bango. Bako iko se maîtriser pour un temps, ça dépend ya durée, je ne sais pas. Ou peut-être négociation salemeli. Mais bakozong la bakozong ça tourner rozonga. Ah oui. Milimo mabe wana bakotombora lisusu et tant baoya ko la ko yambala mibale, ça sera ta fin. Nde loko le karna catholique ya ngona. Moi je connais beaucoup de gens oyo baleka na exorcisme après 9 mois après une année après ba retour et ça la bakufa. So ki ba message bimaki ke chez papa chéri il faut bongo la motema. So ba message ne utaki pa na Nzambe. En tout cas, jusque là il a changé te. JB a tout intérêt de donner sa vie à Jésus. La seule chose ko kangola ko bikse yangwana. Négociation na milimo mabe e osala elo côté. Et osala elo côté malheureusement. Donc si il ne donne pas sa vie à Jésus et a okufa et liwana ozala ya esengote ya malamu te et a okende ne sika ya kimia te. Il y a des sévérités là, il faut que le bango tel que ça. Nabi que ba fan peut-être ba osepela te mais c'est ça. Mais le problème à congolais à congolais c'est pour ta vérité te. Surtout ceux ont des faveurs na a ofinga yo. Et pourtant elo mabe ezolo bamate. Eza vérité. Muta au contredire eza muto a yebite. Bango mo basango eza ba secret. A exposer ta kondima pété na miso batolo ba mlingi no mama na mwasi le baiser ya solo. Mais ce qui est vrai bato ba yebi ba secret ya catholique ba lo bakino mama na lobi eza ya solo. Dans la catholique en tout cas bo limbisanga na lobi te ke ngande munana monopole a bonzambe. Et parce que même vidéo na ola ksebino na ba commentaire bato bazo swane et bato musu ba lobi ke no kuna nzamba zate bato musu ba lobi na ngwa bisibino ko sibino ke bino quand ça va te réveiller bino ne bozala nzambe na catholique. Dans la catholique rien de bonzambe za kuna. Ba cérémonie o esale marana na Bible za rangote. Biso na temps ya grâce la Bible dit tozali basé na fondement ya ba apôtre na ba prophète. O ba on ba ça rien à voir avec auto temps na Bible. Rien à voir. Babiloko ya ba ansa ba mai ba chapelet ba nini rien à voir. Bon, nalina kota mozindo na kati kuna te mais est-il que c'est la magie. C'est ça la vérité. Donc ezaka lo la ngula ke osukula poto. Solution papa chéri ke oluka kuna et quoi apporter l'autre. Peut-être pour un temps juste pour calmer l'esprit et puis après et ba répercussion kozala malheureusement. Mais est-il que ça n'a trop tardé? Ce qui a changé la vie et vous allez malamu mais bon ngana kosenga na bandeko bo Hollande pona lo banami lo je pensais ngana kosenga na bandeko bo Hollande bino oyo bolinga pe JB bino bo na posa pe bo mona JB ko bon la motema bo sambela nzamba tindela ata ange. Qu'est-ce que cela veut dire? Tant on a le ange, cela veut dire quoi?
un homme de Dieu authentique. O akokuta na na yata. O akozala capable de saler délivrance. Parce que bato la bashi bien piana. Ko sakanato la le la mukimbala moko poza na Yesu. Ok yambisi Yesu o saler délivrance. Ta mususu yango prophète wana lingi na été abangi na ye. On a tout expliqué bino. Donc bon sambela si réellement Jésus veut que JB donne et se répande, priez que Dieu puisse envoyer une personne. Nzamba ko orienter JB ou encore ko tindela un ange. Donc une personne ou sengeli, musal nzamba sengeli akutana na ye abonde la pona ye. Parce qu'apparemment azana souci wana. Le fait qu'il y a awa, il a besoin d'une solution. Ok? Malheureusement, bisika y a malamote. Malheureusement, bisika y a une solution. C'est ça. Il y a des sévérités là, c'est vrai. Et peut-être mais on peut que parler. Moi, ça me fait de la peine. Le fait qu'il y a non, on a besoin de sungi. Mais malheureusement, les sungi aux alatés. Parce que l'exorcisme, et sa solution, lui, il doit se repentir. Et soit se repentir des passé. Si on se repentir en ya JB, il faut mutu moko a orienter a ipse lo ninya sala. Pour na bakisi o azanango, il faut bandimise Yesu. Il y a des choses qu'il doit confesser et il faut ba bonde la pona ye. Et eza eloko te kande bozoka ngona munoko animi Yesu et a confesser ba non, eza bitumba ya kosakana te parce que tel qu'il est là, aza prisonnier ya diable. Et na ba sacrifice a sali na musalo satana sali liepe na bambongo na ba succès nyonso o ya zui wana diable olinga pe o lâcher facilement te. Bo constater ba musicien minene to ba sali la diable si photo loba o ba yebana ya makasi tel que ba edingwe et autres et belete ba se repentaka et belete. Pourquoi? Simplement parce que généralement ba tekara âme na bango. Or âme soko si o teke sili. À moins que Nzambe na bonzambe na sa miracle. C'est le cas pour Jibem Piana, na ebité. C'est ce que Dieu veut faire dans sa vie, na ebité. Parce que si tel est le cas, ce que Zande ngwana, en tout cas, on peut-être ça dans kaka. Parce que ça na batu mususu, malgré condamnation. Mais Nzambe jusqu'au preuve du contraire. Alors là que ça toujours bolingonae. Na ebité so bo comprendre l'on na lo bawana. C'est ça, que Dieu nous aide. Il y a un bon batu lo ba kofi. Malgré ma message, malgré ma prophétie, malgré. Il y a bon dans les mathématiques. À moins qu'il y ait un miracle. Par rapport à JB, Batobele Balobake, Azana ba signe. Il y a appel. Batobele Balobake, Bamoni JB au bon la motema. Donc si nous pouvons prier pour ça, et aux amala momingi, Nzamba sale grâce à Kuta na moto sengeli. Parce que ce que j'ai compris, surtout dans temps de la fin, mes frères et sœurs, okuta na un homme de Dieu authentique o a mélanger bonzambete et puis o azali na babenga ngonini na bonzambe tope na capacité ya onction ya okangola vie na yo basé belete basé ko luka e bayeba ni pété yango ngai vraiment na sala ke fort na banga na nzambe po ezana ba mabe mususu moyo ko niatamino yo sala eloko moko oyo ke Heindeli du coup, aux anamtobon de la peau n'a été, ça va, ça compliqué. Il y a un bon monde de gonanga, tout en bon la malembe na vie. Parce que délivrance et dépendacapé na parcours ya moto, na illustré l'eau moko pour vous comprendre. Au moni, moto ceux qui sont basés différents, salité, moto cause à salité. Mais ils ont peut-être été moussous. Salité moro ok. On est sur les pécatés. Mais les faits car à soukola guité moi nini. Mais ils ont battu moussou à salité wana ezake. A baluka ina poto. Do wana muto aza salité car rapport à soukola guité et à quoi une pétam suspect kocha déodorant. À la tine bilamba propre. Na miso bato réfléchir na ngote abimi na épée mais muto baluka ina poto il faut ba sukola ebo est pratiquement impossible abimande ngwana na délivrance ezala bongo et na bato mususu parcours na yo au sali tellement ba mabe beleke et c'est vraiment il faut intervenir sinon c'est compliqué mais na bato mususu ane pe na besoin de délivrance
Mais par rapport, et c'est un monsala à gravité. Nde maambo ezala na bavi na biso. Ya ombo moni bato belé. Batamboli des églises en église. Kapona koluka lobiko. Boye. Ao pene abeti 2 ans, 3 ans. Amona tata wana yo occultiste o abimara na ye wana. Malgré azo sambela mais alota tata na yaka lokola mari de nuit. Nde za ba réalité bato ba vivre na bavi na bango. Siko ba jibe ça fait combien d'années bana jiba bani musique. Ba sacrifice combien jiba sali. Ba makila combien sopi. Donc ils sont une âme intervenir t'es compliqué. Et ils ont à n'importe qui pour sa délivrance. Donc mon place problème est ali. Donc le fait awa et il est clair qu'il a besoin d'une solution. Priez pour lui bandeko. To sambe la ponaï. Nzamba nzambe. Aza capable. Et rien n'est impossible à lui. Il y a aussi quelque chose. Tata wabika. Parce que n'est na yoka il solo. N'est na solo na prophète wana. Il avait très peur. Hein? Oh, ce qu'on a aussi nini. Ce qu'on a aussi nini. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement. Activez la cloche pour ne rien rater. Commentez, partagez. Des bonnes choses. Merci, au revoir. Bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.